l'association des malfaiteurs demande une bande avec un but bien précis. Mais ici, on prend quelqu'un de Bungu, comme il habite du même quartier avec un autre de Bungu, on peut leur coller une infraction du terrorisme. Nous, on contrôle. La police a l'obligation d'aider et l'auditorat et vous le tribunal. Il y a des vrais criminels qui sont relaxés. Cela vient d'être confirmé par notre client. Le voleur du téléphone a été relaxé. Et lui, les recèles à travers les façons de recèles. Puis le principe est s'approcher en droit, l'accessoire sur les principales. Du fait que le vendeur a été relaxé, l'acheteur aussi doit être relaxé, conformément à la loi. Merci. Voilà, on va en place de l'île. Musaka Eso Shadrach alias Yeme Ismail. Ça va bien. Samba unaoni Lingala Apatoa nasi mana yo yeba ina nani C'est maman Simba, Kakana veni na naona Mungu na veni anaanza naanza le 1er décembre et le 31 décembre kanga ngai na kula na sisi kula na kochi kuli na domani tena kitana somba kitana sana sini sensa kitana sop na 10,000 bana sop bishimbo kita veni somba gana boyo mpona mtomone nyola na sabe mwana na sisi kudima na bima kama mdimona simaima abali na simamko yando kutanya tabu biyo de to so da bima biyo de mo bana de soda bando kina hapo tena mimi to bana sai mama makasi ndio tuna bana sai ni yote kiwe ba mwana to ndio sai na sai ni bando kina ande ba kitanga vibo na moni ja vimo do bana ni lukongo ngadi misambo na ngati sana sana na chika na simbise basoda ba wewe bandi wewe ngapo shina bondo mo ya skumbo na ngamo ona utokula na on va se rendre les choses donc on va dire aux hommes so da mo zakana na ba kuchi abisi ba mo ba net ando pe da mo mo na ba kuchi ma go na ba mo pe chika ba net chi na mo ko ko na si na china koi ka na ko na beri na ka o batra ke speaker so ando charge na ba mo ko o mo no ko bana ko mi o si ba isina ka sha ba basi China tanga bala musina bape namba mwana tanga bamenena no hôpital no hôpital bla mei basi ba China ba badake ba kwa musina ba makila abe ba ndo san bisanga
Osamba bien alors Samba parce que pesa ma identité. Na me pesa ba identité na pesi bomba papa bomba mama mboka. Na pesi bango odemo tukanyo edelo bakanyo. Na bina edelo bakanyo na tena Osamba te. Na bo Osamba ba ndio beta mama mbia na mama zui abimisi shavo na ngacha bidaya mo. Abenyo su shavo lugugu. Asisuna na amona bango abimisi bishacha ndio beta ba mashacha mkongo. Ba shavo ba mkongo. Est-ce que Damba va le bosser à Kanayo? Bakanga Damba, moi pour moi, pour moi, Manisala Moto. Kota Makala? Ah, pardon de Kamisa. Salam, Sala 3 mois. Salut 3 mois. Combien de temps Deuxième moto. Dans mon versement est dessiné. Vous êtes là combien? Moi, versement dessiné. Là, d'abord 250 000. Mais même à mon ministère public, il y a un ministère public, il y a un pour nous angisa bana Kinshasa kimia kumana ba machete kokotola koyiba kozokisa yo moko bakota ebele na nzoto na ya kala na ya sika yokana no usezomona na kala mtu ya sika donc bitumba ya kuluna yo nde liboso bato bakozonga na ntango na bango na retard te akanga insécurité kobanga nde ministère public akangi amemi liboso na ye liboso ya tribunal olobi nini na makambo wana ngabunda kuluna te nga na chauffeur ya moto bakangeli nga talo ekangisi nga mbongo na nga ndenge akoyi bango bazwa kowela nga bango ndenge bamobeta nyonso omona bakota basoda mbasala nga bibabanet siko bakota ya kala ezala basoda ezali tozomona bakota komwana tozomona bakota ya sika tozomona bakota tozomona mpe batatuage ebele bakota ebele tombola balusa makolo nyonso etona na tatouage eza signe ya nini oyo eza nini fleur nini oya koto eza nini carte ya nini ndio peti carte ya mafuta omoya libumu omola mpenza apela bakota na wana eza ya kala omola akota ya mwana abuzorestabla bato ya moto bandi kozala bamasala bamasa ozangisaka batukia mpona nazangisaka motukina te nabonza pelo wa motu te nazokisa mpe motuki na ye pelo wa motu te kala bakongaki pelo bakuta elo mosusu bakutia na bamashete te bakutaki bino te ozobunda bitumba bakanganga moko nasombi shimboki nasombi na gane nasibomela gane mobima wana akimata na wabiole bango ba 20 heures de 30 heures bazala soda mwa bakuti dango azaka azala bakuti nde odomita beti abeteyana tenga aza kuna tenga na chauffeur ana kuluna te ana chauffeur ya moto anga ayebi te bakuluna ana kuna te ana chauffeur ya moto sikoyo koyoka ministère public
kopesa ye nayo na tribunal akoyebisa biso makambo nini oyo osalaki parce que yo owangami nyonso mosi na tribunal ondamde alors vous avez la parole sur apporter des éléments. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Revenu. Saka, eso. okoyebisa tribunal mpona te koza na bapota ebele bone eloko nini ekomelaki opokoma na bapota discussion tosala na basoda mpo banga babotola mbona nga azala na pushe moko bazalani azala batu abimisi baoneca ndobetabetangango na motu basi bakanga yo bakanga mpona makambo ya moto mpona makambo ya moto osambaki liboso ya opeki papa peshi nga apesaka déclaration nanga napesa badati nde batuna bakomba papa komba mama oyo etika nyonso nanga aloba solo te bango nde bashargera ngai nazala koka oyo bazomisanga na kati ya kashe olobi awa bakangaki yo mpona makambo ya moto bakanganga mpona makambo ya moto osalaki combien de jours ou combien de bakanga ngai na mbongo te semaine ya versement pato akangisanga nabeta 3 mois na prison après alande ngai mosoji mais yoka sikoyo okoyo olobi osambaki eta OPJ atuni yo antécédent judiciaire so basi bakanga yo to te awa olobi iyo mbala moko mpona vol mpona moyibi ya moto na 2023 ezalaki na 2023 avec prison 2022 awa okomi 2023 d'où j'avais fait 3 mois. Vous savez que 3 mois. Ça 3 mois. Mais il y a un autre le bien. Il y a un autre de mon tout. Ah, pardon, de Bekamisa Naï. Bakanga kiyo maboko pamba tuna machete. Bakanga ko maboko pamba. Bakanga maboko pamba. Taba komi na biyo nde basangisa ngai badimisa chevron babimisi na lichechi babeta ba machechi na mkongo bachevron mosusu babeta na banoko china banoko mais awa yo lobi bakanga PV ya saisi d'objet ezali yango machette top Bramotina, si c'est Bramotina. Tu peux signer. Ah bon, on a des alors film babona simba tabiki na signa tate kama bona ndeza. Ewe kitaka ande na ya district. Mabona film banga na sonene. Na simba tabiki te. Mendeni ni OPJ wana ebaki bananga yo kona makambo ya moto sala 3 mois. Ngamu na atuna ngaso banda nde bakanga kongere phone. Ese bakanga ba mona kotra ko prison na pesa moto. Mbongo ya versement 10 mais patron de kamisanga. Kote la prison na ça fait 3 mois. Yo vandi wapi? Avani na Nkoso. Na Nkoso. Na Veni Bungu. Na nini? Avani Nkoso commune ya Bungu. Na commune ya Bungu, quartier Kasai. Mais ezana mutu afundaki yo. Ngamu tafunda yanga te. Nasambi pena mutu pe teke afunda ngai. Ande nga basodana nde babotola mbona nde babetanga la boni. Baye bacharge nga komi. Si bango basali bomamuna bango nazala la boni. Oyo tuna ta bandevue bamona nga nde baya nanga na komi na kutu. Naya kao ya la boni. Mutu afundi yo eza Ntimba Judith mwana mwasi. nayebi te mpe aya te na moto tika ata ende ezalaka bakangi mutu plena fundi omona ye kofana ne koyaloba mutu te nga asambanga moko ntango akomi na sayo nde akwei na maboko ya bainsilike oyo babotolaki ye biloko me yo ntango osambi
ntango osambi olobi boye ozokonfirme nanu ke machete oyo bazwaki na yango bazwaki yo na maboko eza ya yo oyetilizaka yango rolo na yango eza ke oyetilizaka yango mpona kozokisa motu soki alingi akusa na pembeni to akanga olobi ke oza na ekili oyo babengi gouvernement diner bakomi nde na sayo na kutesa oboteli ye biloko na ye nyonso na obotola ye biloko na yo ya ye nyonso wana lomoni bayaki okolanga ona population oyo eza population d'asali population te basoda kulumba basoda kulumba nde basalanga boye basoda kulumba population te ya nde basoda nde ono sono eza babaronete babaronete basoda babetanga wana mituti na mokanga na maboko baya na nga la goni na acha koleni baosanisa lobi na ntongo mpe basanisa ndenge na samba bazala déclaration na nga na pesi komba mama komba papa province ile ezalaka oyo na nyonso etikala nga loba solo te province donc oyo mosusu oloba eloko te bongo ndenge nini ya yebi te bakanga yo mpona makambo ya moto osala 3 mois soki yo olobaki eloko lisusu te wana nga ndenge nayebisa tina bakanga combien de fois nayese bakanga mbala moko mambo ya moto pato akangisa nga nakotela yango prison na saa 3 mois mpona mbonga versement des soins oyo nayebisa yango. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président honorable membre de la composition. Vous avez en face de vous un bandit urbain, irréductible. Il sème la désolation, la terreur au niveau des Sayo avec son écurie dénommé gouvernement Tinel. Et lorsque vous arrivez à cet endroit vers le zèle tardi, si vous avez la malchance, vous allez tomber entre leurs mains. Et si vous tombez entre leurs mains, ils vont vous dépouiller de tout. Et lui-même, lors de sa comparution devant l'OPJ, il est passé largement aux aveux. Il a même cité les noms de ses consorts en disant que dans son écurie, une écurie qui opère avec des machettes, laquelle écurie est dénommée gouverneur, il y a un certain Samuel, il y a Karachika, Kalash, Gradi, il y a Nathan alias Floyd, il y a Godet alias Tarif. Et ils ont l'habitude aussi de se livrer à des bagarres en public. Et lui-même a dit et nous bagarrons avec le Kiri City Gain, Chapas, 315, Bassou, nous la Gain. Donc, ils ont l'habitude de se livrer à des bagarres publiques. Monsieur le Président, c'est un véritable bandit urbain. Et lui-même a eu à le confirmer au travers de ses déclarations devant l'OPJ. Et là, vous avez le procès verbal de saisie d'objet parce qu'il a été arrêté avec une machette. Donc, cette machette, il a l'habitude, et cette machette, il est recours à ça pour blesser tout celui qui va oser l'arrêter. Nous avons dit, Monsieur le Président.
Je suppose que la machette va continuer à relaxer la machette. Et d'attendre relaxation et aller vers la place, on va marcher pour la photo, pour faire du service et aller vers notamment que nous apporte donner des machettes saisies, vous pouvez déjà faire des observations si vous avez des questions à faire. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, merci pour la parole nous est accordée. Monsieur le Président, vous le savez comme avec moi, que la vie humaine est sacrée. Et vous savez très bien que la liberté et les principes, alors que l'arrestation n'est qu'une exception. Et vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, avec le bavure de la police, ils commettent des actes plutôt qui vont à la contre de la loi. Le prévenu ici devant, vous voyez comment est-ce qu'il a des blessures. Nous nous posons la question, c'est de savoir quel rapport y a-t-il entre l'arrestation et ce genre de blessures. D'autant plus que c'est un humain. Peu importe, nous ne soutenons pas, nous ne disons pas qu'il a commis, peu importe s'il a arrivé à commettre l'infraction. Mais cela donne à la police le courage de pouvoir mutiler, si je peux dire ainsi, son corps. Nous disons non. Monsieur le Président, je ne sais pas si le prévenu doit parler dans quelle langue. Nous savons très bien chaque jour comment est-ce que la police et les motards sont en guerre. Nous le savons très bien, nous voyons à chaque fois comment est-ce qu'ils se mettent en guerre pour rien. Le fois pour le stationnement, et vous allez vous voir comment est-ce qu'ils vont se mettre à battre les motards. Et, chose grave, nous qui sommes victimes, on se retrouve encore prévenus devant votre liste tribunal, des inciviques. Lui-même n'arrive même pas à préciser si c'était qui. Donc, déjà, la prétendue victime, si je peux dire ainsi, a du mal à identifier les criminels. Et c'est comme ça que le ministère public peut charger notre client. Il peut dire que non, il avait commis l'acte. Et chose grave, nous sommes à l'audience de flagrance. On dit qu'il y a un PV de saisie d'objet. Comme quoi que le prévenu avait une machette. Mais jusque-là, vous allez vous rendre compte que nous attendons. Et puis, on a ramassé des machettes ça et là. Et c'est comme ça qu'on va venir nous présenter devant notre vice tribunal une machette qui n'appartient même pas à notre prévenu. Monsieur le Président, vous jugez de semblable. Vous jugez de semblable. Je ne sais pas si on peut répondre pour le fait d'autrui. L'infraction est individuelle. Si on n'a pas commis une infraction, pourquoi voulez-vous charger? Comme je le disais dans le début, c'est l'opération Ndodo. On doit satisfaire, on doit arrêter ça et là, comme ce sont des jeunes gens qui ne sont pas allés à l'auteur, qui
ne savent même pas, ils peuvent se tatouer comment? Mais le fait d'avoir le tatouage ne fait pas du prévenir réellement criminel, parce que nous savons qu'ils sont dans des cours commis, pour eux, c'est un jeu. Ils peuvent se tatouer comme ils veulent, monsieur le Président. Autant que parti prévenu, comme le ministère public instruit à charge et à décharge, il va décharger notre client. Il n'a rien fait. Il a été victime parce qu'il n'a pas voulu que son argent parte avec la police. J'ai dit. Merci beaucoup. L'expérience, le langage, et ça va nous faire ma parole. Mbeli moko kutaya abasala okotombola mbeli moko ozolakisa revenu atala etaxo yayo eza wapi lakini ministère public atala mpe etakolakisa biso toki yango mpe yango mpe kusana moto te mwana mboka osamaseko tala moko olakisa biso eza wapi oyo bibale te continue. Ya problème. Voilà, la pomme. Les gars, on va commencer. Continuez, vous faites tout ça avec ça. Como la combo, le como le da, está atrás que eso alias tiene líder. Como la persona comienza a ver, Musaka, eso.
militaire. Nabiwala ya kuweka na EPG afanyisana administra research na shavaa ndoto pengine mtangini ndoto research unaona kama ya mikono na mwana ya faa ndani ya exactly right ni administra na kwa ofisi shavaa mara ndoto kwa ndoto bila ngani wanapenda komite mbele Wanajala tunadagisa kata kashu. Wanende kapatela kero. Tena bega rakata na baone. Sawa kanyama. Baone ni mimi tango la bloco ministère public quel que soit tribunal au bakalaki aloni ndio la kuteke pana yao. Na kama na wote zani kwenye wanaenda kwenye. Nala kama na research tu. Nala kama research ya dinisa ndio na tu. Nabiwala bango batetiranga na mpango babisika chevon baludi bango nabiwala bango bazana bamashaki bina anga nodi zalawana babisa kama ministère public la république la république par rapport à la machette saisie. Merci beaucoup monsieur le président honorable membre de la composition. Monsieur le président, nous avons son PV. On lui a posé la question, confirmez-vous à la justice que cette machette vous appartient? Si oui, quel est son rôle? Il a répondu oui, je confirme que c'est ma machette. Je vole avec ça. Si quelqu'un veut m'arrêter, je le blesse. Batula qui est mutuna etaya au pays. Batula se confirmer que machette oyo eza ya yo. Soki eza ya yo, rêve na ngeza kamini. Eza machette na ngai na yebaka na yango. Pero yango eza ke soki mutu alinyaka na ngai na zokisi ye na yango. Pe bapesi yo basali PV ya saisie d'objet. Pe osigné yango moni bakomaki Général Easy gouvernement Sayo. Voilà. On a mis. Dans l'ensemble de l'État. On a besoin de chastité. Donc, il y a autre chose. On peut passer à notre prévenu. Merci, oui, juste 30 secondes pour faire voir à votre ministre tribunal la cohérence et l'exactitude de notre client. Là, pour parler noir sur blanc, il faut que votre tribunal puisse retenir que notre client c'est également un victime de la police. Voilà, il y a toutes les preuves qui attestent qu'il a reçu de coups, tant de lunettes que des planches, mais aussi de la machette. Vous allez voir même la vie qu'a porté notre client. Il y a des sorts et la police avait oublié de lui changer la vie. Voilà une preuve qui atteste qu'il a été tabassé à mort. Nous avons dû voir. Merci. Jean place la tribune dans sisi. On a prévenu Makeli, Boko, Louvi, Jonathan. Je vais faire la première. On a dit le poste le système de la haine. Papa, on a Jonathan. Comme vous
Makelibe Nzizi Jonathan. Makelibe Nzizi Jonathan. Nde kombo na yo. Kombo na papa. Na bato baza na nsima kuna yo bana. Bakangaki mutu. Oyebi mutu te. Bakangaki wapi? Bakangaki na Bandali. Nde mikolo nini? Bakangaki nde Elengi toleleka bakangaki ezalaka bale 8 par nde bale 4 papa likombayaki nanga awa pisite na ye bango mpe nasaki mpe likango te bakangaki okosala nini? Bakutaki kosala nini? bakutanga bakolamuka na obima mpe nasomba ele esala ngai esikola ya malama bilamba banama eso ya joli kaka bakoya bakwaka bakidame sikoyo bayeki soki exemple kosikola mama bilamba mpe bakangi yo te bayaki bakotinga na bitike nasomba sava ya moto aramona joli mpe naeki basengi yo mbona wana ya savon te basengai ngai te sikoyo bakangi nani bakangaki nga balobi mpasi ayaka tokende toke etoyoka likambo oyo bazobengela na sociate okomona misu lipasa na lipasa yawa nde mbeli moko ezali ya lipasa nani police d'audience police d'audience nani wana azotamisa police d'audience police d'audience nalombani yakotalisa biso mbeni ya lipasa ezali awa toke mbeni wana bakomi moko lipasa banga balitalisa ngo wana bakomi izi toke yo tia kaka ya mbeni wana ozolakisa biso tia continue continue yo mpe talaka soki mbeni nayo ko pembeni oyebisi biso te papa babanga wameye te vola tomonaki mbeni moko ya lipasa ça. Pas la musique, c'est après. Continuez. Fabien. Voilà, Fabien. Voilà. Amazon a fini. Ça me fait pas mal. Oui, mais toi, la même passe. Bazar ma passe à mi balai. Continuez ce qui a passe à nous les années. Voilà, il passe à l'homme. Aquele banco, ele libera. Yani produit Makelibe Nzizi Jonathan explication. Nambeleza leo
Papa ya mike eza wapi? Papa. Bandeli wana bakangela wana bandeli pe papa ngai. Siko batela kama bandeli na niveau nini? O ba usa wa kimbeli eza ya. Tango bakangana papa bakangela ya nini? Bakangela ya boutique. Siko kama nini ba usa yoza ida bandeli ya mike. Niko ba usa ke yoza ida bandeli ya mike. Bakatanga bakangala la mema ya sex balasanga nyimeli bakangala pena nyimeli bakangala ka nyimeli naka nyimeli ya est-ce que on peut acquérir la boutique de savon d'accord quand on va tirer parmi bato ba vula zo tunsakinta sa ko beto la manche ko tata batambeli ko yiba ko bomba ko sa me rambola be eza nsi bato kina na Kinshasa. Bakangala mutawade na tirajina parent Yana to limite tout na yo. Est-ce que mutu ake ko somba savon na boutique azara mbongo na ye bakotia ye na makambo mbongo wana papa mutu akangala yi e ya mwede wana mene ayaka etana ngai alobi mpasa kozo mukaye teke na sisa yezala likamutema teke na koyebango kuna tango bamemi ngai kuna batunilanga kaka kombo na ngai ya mboka adrese na ngai na pesi bango na kosambisaka kuna ngai eutia libambele eza wapi bayebisa ngai ebeleki papa Sembel poto ya mtuna na yangu pota wotesalaki accident te accident te papa te elete bikatamaki bitumba ya kuluna te papa esongala ngai ube ya kuluna nde bakataki yo te papa na kuya te te bakuluna nde bakataki yo na butu ya rayongo te papa ezalaki na moto telekanga ezala na botutu natambola te botutu papa peta eza na mutuna peta tani moto ezokisa ngai eza mibale awa nakati tolo ya wapi pardon tolo ya wapi toli ya ndako papa nde papa sandeeketaka toli nde etimaka ye tolo ekitelaka ngai eza ya kala te papa tani mibale tolo yango ekitelaka yo moko parce que ndenge auditeur alobiki yo kosala na yo kobotola koyiba kozokisa kobunda na bamachete puis alobiki bamachete ya bukie nde ya yo papa tala nde ya machete operaka nango papa tala nde bamachete wana ya moke elobi nini papa bambeli wana eza ya ngai te papa ngai tala bambeli wana ya moke ngai mokolo bepara na kokotambola bambeli wana moke papa mpo na nini papa ngai otambola nene ya munene mpo oza mokolo te papa nasimba yango kutu te papa simba yango mpe sikoyo okotala makala mpo nini te nakota mabala te papa ezamba liboso nanga nasamba na eglasi boye yamba liboso papa soki na eglasi bala liboso na suti ati bakangaki yo mpo na nini bakangaka yo mpo na nini te papa bakanga ngai te yamba liboso bakanga ngai yango ndenge batindi biso awa papa bamoneli yo te bamoneli yo osaleli ope bakangi bana bapamba eza problème ya policier te papa problème eza te problème eza nini papa ya ngai liebe oyo bakanga ngai wana ndenge baswanaka na mwana moko oyo bayebonga client asembelaka lipasi na ngai bilamba ntango baswanaka na ye amoni ngai nde namemaka ye nakendaka kotika ye asemba bilamba eka lipasi na ngai ndenge aza kanda ya peti wana ndenge agambanga eka na ngai na nayebi eloko na ye te papa sikoyo jour bakangaki yo bambeli ya mike bakutaki na eloko nini mosusu bato bakutanga na eloko etoni mbeli bakanganga kaka bene naza boye bamonaki ona batatuage napota nde bakangi yo mpe ezali nini te papa eloko te bato verifie na soki batatuage yango ezali bali ya lukasi nanabo ezalaka ya malasiaka papa supetunanga tolati eza yango te papa tozolanda oyo
papata bajaponais balaka la bisi moko papa balaka la bisi nyonso ndenge ezalaka ata grife na moko eza te par exemple ndenge ezalaka grife lobiala moko eza na nzoto na yo te papa merci eza te mais soki bilamba yanga mingi nyonso awa eremenaka grife moko yango balasana ningango yango badekisango eza kombe ya mabe te papa eza kombe na ngai elamba oyo na ninga makasi ministère public ya yo na yo alobi eza makambo ya bilamba te gift yondo kataka bato bambeli te papa ngai akataka te naza courage papa bana na nga balibanda bino baokala nga bino bazosamba papa ok pera yo ministère public moto ayaki na yo biso ya tribunal ayebisa biso ezalaki makambo mingi oyo amemi biso ya tribunal oyabanga. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Prévenir Jonathan. Osambaki. Nasibe masamba te batina ngai batina mula ngai aveni na ngai nde napesa bango mbala moko batenga la bi kende kuna na sisa kozanga Oyedi Trian. Nayebi otanga ye awa Otanga ye oyedi ye nayebi ye asembelaka ndeko na ngai bilamba mpe ndeko na ngai aza libanda te natekaka bilamba soki moto azomikelamba nde namemaka ye mpa ndeko na ngai asembe elamba alongoli na eloko apesi ngai na bato baza est-ce que eza na moto oyo oyebi wana kasi ya papa yayebi kaka mwana ya zeli na biso kaka moko pesi nanga joel ndenge azambi na ye eka esili Joël, on appelle le Joël. Joël, papa. Monsieur le Président, si avec votre permission, nous pouvons avoir Joël. Joël, bon Joël. Lui va intervenir quand il y aura... Là, il est intéressant de... Non. Prévenir Jonathan. Batanga liyo banani. Batanga likamba kangela ngai papa na ye bakite. Likamba kangela ngai bisi pe ko na ye dans papa. Mais bakangi moko eza na moto oyo afundaki moto afundaki yo litanda ali chef. Papa ye wana nde babengi chief oyo akangaka ngai. Aza soda te papa natambolaka na basoda ndenge akanga ngai ndenge baswanaka na leku na ngai wana oyo nakendaka kolakisa asemba bilamba epa lipasa na ngai leki na yo nani oyo te nde nazoloba Trian basi bakanga ye te batokanga ye kaka jour oyo batokanga jour oyo nalingaka etika ye asemba bilamba ndenge bakangaka ye na rumelaki bakangaka jour moko na 10 heures bakonse ya yipe azalaka na likambo te ndenge basanaka na chifu oyo akanga ngai awa donc chief nakangisaki Trian asanaka mpe na bilamba nayebi etika Trian asemba bilamba ntango tozeya ndenge chifu azalaka ete eklere ya basoda ndenge abengaki ye bakanga ye bazwa ye bilamba wana nde babetela ye bilamba ntango babeteli ye bilamba esali mwana wana nde kanda nde bazomaki kobunda kanda wana yango nde apesango na maboko na ngai
Donc, Chief, donc bakangisi Trian abimi, aka abengi bino. Abengi bino boki pour attaquer Chief. Parce que Chief akangisa ki Trian. Alors, mbe boki pour attaquer na bambeli huyu. Mbe bambeli ezalana, mbe bino boki pour attaquer Chief. Il quand bien même tribunal a donc ici sur la même sur la paix azali dali bangajore oui dali bangajore ah bon voilà pour lieu pour que makamuna été parce que déjà non ba tribunal a se prononcé pour na kana été parce que alobaki azamine mais lieu là dali banga jore doza daninga ya Trian mutakangisaki eza litinda Chief dans batiki Trian alobino boki menacer Chief na bambeli wana po bozokisa ye aloboki bobandi komenace ye kozokisa ye na bambeli wana nde Chief aki afundi bino nde kakangi bino eza oye papa wana eza aluki lekita papa jua kangaka kiya ngai tokiakisaka yokonga te nanga tokisa bango ayebisi ngai eza likambo na ngai te natika bango nde natikaka bango ti lebi nango nde bakanga ngai makambo esalama elengi mekoti nde bakanga ngai papa mais yango nangi natuni est-ce que eza Chief te ngai akangisi bino bien sûr papa ezali ye na makambo alobi ngo yabiiselaka ndeni na nsima na nzoto papa wana eza liputa ye na zokise po ami na ye ate aziki kuna kaka na siseti kuna soki azokaka ebenga ye alanda ngai awa alakisa bino bapesa ngai papa. Merci beaucoup monsieur le président, vous allez comprendre que ce dernier a pour ami Trian et ce Trian a été arrêté parce que Chief l'avait accusé. À sa sortie, Trian est allé chercher le membre de son équipe pour aller agresser Chief. Et c'est comme ça que les six devant revenir avec son équipe sont allés s'attaquer à Chief avec le couteau que nous vous avons présenté pour le blesser à cause de l'arrestation opérée par Chief contre un des membres de leur écurie. Et c'est ça le fait. Mais nous allons plus rentrer au fond lorsque vous allez vous prononcer par rapport au prévenu Bari Bangajore. Nous avons dit monsieur le président. Mais le couteau, oui, ce sont les trois couteaux que décidément. Non, monsieur le président. Monsieur le président, il faudra que nous soyons clairs là-dessus. Ce sont les deux couteaux, pas toi. Il faut enlever l'autre là de manche. Non, voilà, l'autre, voilà. Le deux. Voilà. Le deux là, que le site devant prévenir avec. Chief, c'est un volontaire que la police a toujours utilisé parce que la police, comme vous le savez, a changé de mission, monsieur le président. La police a maintenant une police, il joue maintenant une mission de police de proximité, une police qui traite avec la population, qui collabore et qui vit avec la population. Et c'est comme ça que cette police préfère utiliser la population, le jeune volontaire peut qui vivent avec le jeune appelé bandit urbain pour que la police arrive à mettre la main facilement sur ce dernier. C'est comme ça que Chief, jouant ses rôles pour faciliter la police qui a maintenant la mission de police de proximité pour arriver à mettre la main. C'est bien sûr que le site devant prévenu étant l'ami de Trian, comme Trian a été arrêté par Chief, ils se sont ligués contre Chief en utilisant ses couteaux. Et Chief, comme c'est un sportif, il s'est défendu, il les a
ravi, il est ravi ce couteau, et Tif a amené ce couteau devant l'OPJ. Et c'est comme ça que ces couteaux sont arrivés devant l'OPJ pour être forts. Nous avons dit, Monsieur le Président. Oui, monsieur, de la proposition, la parole nous est accordée. Nous sommes étonnés de voir le public est en train de distribuer les couteaux à notre prévenu ici présent. Monsieur le Président, il s'agit ici, si nous pouvons dire, et le faire si nous pouvons le dire. Le public a pris le grand soin de lire le PV. Il a oublié. Parce qu'il dit que c'est le prévenu qui a fait le couteau. Ils sont allés agresser la prétendue victime. Mais dans le dossier, nous voyons une pièce qui atteste que M. Chief a reçu des coups provenant de notre client ici. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une photo pour montrer au public ce criminel que voici. Il a reçu des coups à la tête. C'était des coups imaginaires, Monsieur le Président. Et je ne sais pas moi, sur base des allégations simples, et vous attendez le nom du Brian. C'est lui qui a été arrêté en premier, mais non plus qu'ils avaient des différends avec M. Chief. Mais on dit que ce jour, où serait passé ce Brian-là, si c'est lui l'auteur. Le monsieur, auprès de qui on était parti rendre, le monsieur à qui on est venu défendre. Il devait être ici présent, vous devez comprendre, Monsieur le Président, c'est un dossier vite. Il n'y a rien. Au début, vous avez commencé même à chercher. Vous avez trouvé, on a commencé par des machettes. On a trouvé qu'il n'y avait pas de machettes. Et puis, on a dit des couteaux, et c'est comme ça qu'on dit, distribuer, on dit donner à notre client un couteau. Monsieur le Président, c'est un dossier vite. Vous avez simplement un dossier du passé. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, vous êtes atteint de la loi pour identifier l'engin. Et Monsieur le Président, comme première observation, nous aimerions rappeler au tribunal que le prévenu qui est comparé par devant votre tribunal ne s'appelle pas alias Lipassa. Il venait de vous le dire tantôt qu'il est jumeau. Alors Lipassa, ce n'est qu'un nom commun qui est donné à n'importe quelle personne qui est jumeau, qui est jumelle, à l'échelle. Alors Monsieur le Président, sur abandonnant ce que le conseil venait de dire, vous allez comprendre ensemble avec nous que le droit pénal ne se présume pas. Le droit pénal se démontre. On vous dit ici que le prétendu victime, la prétendue victime a été menacée par des couteaux, non identifiés par votre tribunal, non identifiés par M. l'organe de la loi, et que l'on ne sait par quel mécanisme, par quelle magie, votre tribunal va attribuer l'appartenance de ces engins à notre prévenu qui comparé par devant vous. Monsieur le Président, une double projet. Nous mettons, Monsieur le Président, à défi Monsieur l'organe de la loi de prouver que le prétendu, le prévenu qui comparé par votre tribunal est bel et bien la personne qui avait menacé M. Chief avec des couteaux que vous avez du mal à identifier et que ce dernier, M. le Président, serait blessé ou que mort. Nous avons dit. Maître Benjamin Mokuma Mogala, Baron de la Bangala. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'organe de la loi. Votre honneur, Monsieur le Président. Bien entendu, tous ceux qui, le ministère public, il a soulevé devant le tribunal. Alors que, Monsieur le Président, en droit, Monsieur le Président, on nous dit de nous les faits et on vous donne les lois. C'est
j'ai compris dans les dossiers et les PV qui viennent au niveau de PJ. Et le ministère public, il a lu le PV qui vient de l'OPJ. Est-ce que le ministère public se dit chercher le patron, mais c'est le président. C'est l'avocat de la société. Dans les dossiers sous-examen, monsieur le président, il y a quand même ce qu'on appelle un fait honnête pour qu'on puisse classer les dossiers sensibles. Non, nous disons non, monsieur le président. À cela, il y a les indices que vous voulez soulever devant notre client. Il y a des couteaux, il y a des machettes par-ci par-là. Mais nous disons ceci. Le nom commun, il s'appelle Matadi Soki. Alors, il passe, monsieur le président, ce n'est pas le nom commun. Ce n'est pas le nom commun, monsieur le président. Parce que quelque part, vous pouvez en tant qu'un père de la famille, tu peux avoir des jumeaux. Ça ne dit pas que longtemps on a dit que l'on est jumeaux. Vous passez maintenant, vous voulez maintenant apporter cette nom-là dans notre client. Non. Monsieur le président, je vous dis jusqu'à maintenant, le ministère public lui-même, il est en difficulté. Il est toujours en difficulté, monsieur le président. Pourquoi nous disons en difficulté, monsieur le président? Le ministère public, lui n'a pas encore soulevé que nous, voilà, c'est tel monsieur qui a posé cet acte. Non! À cela, nous demandons dans votre tribunal. Quand vous allez se retirer, c'est dire le droit. Mais à cela, il n'y a pas même le fait. Nous sommes en train de... On n'est même pas où vous êtes. Hein? Oui, nous sommes en train d'instruire par rapport au fait. Laissez le droit, on viendra où le tribunal vous apprendra la parole sur le moyen de droit. Votre parole, monsieur le président, et j'ai dit, je vous remercie. Nous passons à l'autre président. Tout à fait, monsieur le président, d'accord. Salut, le Baba, la médite. Le ministère public a vu que nous avons ici dans la culture, c'est qu'il y a
na kokotola koyiba kokata na machete eza ya lokuta papa angasala mambo wana te sikoni nasala nayebi te papa akota kokoyiba sala ko accident akota amaboko na ke papa ekoteka oyakala business kala ndela sala oyo na mauda business ambulance wambeleni donc sinon sala ko kuzoya misi naweza koja kuninga de kutumine awoni machine oyo kada lisi kati na mbele yangu peta yo ke peta na nasala papa biso kusala ambulance wana sikomosangola na minute ambulance wana bakota kaka singa singa ya kusala kwa tanga mimi kapo ba jean bawala papa na kwa wote oya ndatege ndoni siko oyo zao na ya kaka mtategi ona yana nazikisana kala papa kala na mbula ni na ndio ngai wakajani wakajani nini manake ndio tunapita na wao walimwa na mambo tunaomba wao kufanya ndio vitsa ndala hapo sio msafikia zona bagemo yoza kumuna na kumuna kosi kwa pota wewe za tegemea papa abira siku ni tuone kala papa na kuma na shughuli yake hata kuna mambo kwa ndio kunda ndiso wao kala abira ndio nini ndio ni ndio kala papa leo kwa shughuli yake komba ya kama nini bwana komba la bina kitawa toba sababu kwa Catherine Mobumba kama ligumuti na kinyo adversaire de l'homme abeka bokombo na ngamo planodo akombo na ngamo planodo aikwani ngara nani Republique Democratique papa biasha ngota na ngota kuna ngazo kapali wana kutango pala ngoja beta tole polele ngota dole polele to ngamba Porque eu vou dar batalha, então eu vou lá para o bombi. Quando eu estou na batalha, eu estou no assim. A peta na montanha. Yani, a nossa ambulância. A peta na montanha, a nossa ambulância. não fica papa E não está. Ah, do outro lado, é um menino. Como é que é? Como é que é? Apota wao kuzungumza na kaka miaka kubwa binafsi hapa ndio sasa binafsi kaka tuone pesa na mtu hapo binafsi wala kutali pesa na mtu kama pesa na mtu na pesa kingana kila kitu kile sasa mtandao sasa ikiwa parce que na pesa partout papa haina papa eso ndio baadaye ndio wao ndio tu batangama batelefoni kwa bakutakiwa na bila nini bakutangala telefoni na page sasa bakutakiwa na machete bakutakiwa na bila katozaki ile ndio papa yoza na kirini wao kitu bakatoa na ida na nini hapo nyumbani kwa mimi sasa pata na pesa papa kala papa Merci beaucoup, monsieur le président. Revenez, Salim. Voyez du Congo. Congo na Salim kwa Congo. Voyez du Congo. Nani? Mtoto wana hivi basi akalala masala maida pisa ya kala masala maida pisa Alors, voyez bien. na hivi na pisa na haya sana bili Akufa Kala. pisa Huyo tangu yao kwani. wale kama wao kwa sababu kabisa za hii sio mimi na za